toléré. Cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana Moutouma Fouana. Yamana Moutouma Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci Mbote Nabatutu Bazolanda biso partout dans le monde entier mobimba. Je sais que en Afrique Bazolanda biso na Océanie, pourquoi pas na continent Europe, il y a Amérique, il y a Asie, donc Bazolanda biso partout vraiment massivement na kati ya Congo Winner Télévision. Oyo ngai bongo Prince Ka, le parfum de la presse, journaliste international roi du Congo central, autrement dit Moranzambe, vraiment na sala rapport na bino et ça la bien un plaisir moi comme na bino boza belé bozo continuer toujours s'abonner mingi de ba abonnement na bino mingi de ba abonnement na bino et ko sala biso bien un plaisir ko encourager biso toujours na musala oyo tozo sala lelo vraiment toza na monde ka ya actualité nde to lo ba biso toza toujours ka na sima ya actualité na kati ya Congo Winner vraiment. Les guerres aux origines na bata théâtre na bata maboke na batu oyo ba sepesa biso sara ba gag na ninga ya ba nzonzi oyo esekisaka biso ekomi makasi oui ekomi makasi ko parce que en Suluzolo Mike la Duchesse bango baza batu oyo bazui ka ya bana poto Mama Kalunga Mama Impela baza batu bazui ka ya bana kin tozoe bate mamango ezokene nini idéologie ngo ezokene nini yango biso la kati ya Congo Winner matobi notre tika actualité o boete avant tozo Mama Impela avant tozo Mama Kalunga avant pe tozo bandeko mususa ba théâtre to sala na analyse oyo to mituna nanu est-ce que Congo na biso toko sala ka concurrence mon loyauté concurrence mo ko za loyauté faut concurrence za la ma finga concurrence za la ka ko finga na ba partie intime ko finga na ba morphologie abatu o Ansuluzolo ezana ndeko mob ya théâtre aloba bon to comprendre Ans parce que Ansuluzolo yé ba comédie na yé yaka toujours na passe abatu ba comédie na yé yaka toujours na ba morphologie ba na souffrance abatu mais quand même to tika pété et les cas et déborder ndenge ba ndeko mususu ba komo déclarer lelo. Je crois que tout cela yangwana vraiment merci na Maman Sarah Kabunji. Maman Sarah Kabunji moi so aleki ngolo na mwendo moi so aleki ngolo na kosieta moi so aleki ngolo na gu Maman Sarah Kabunji vraiment la personne mbote na yangwana pourquoi pas na Adida Lumumba le réalisateur donc Adida Lumumba de Lix la personne mbote yangwana vraiment na Congo Winner toujours bo s'abonner pour biso to za la paix toujours na force wana rosel la bino musala ba encouragement la bino ba abonnement na bino ba commentaire ba like na bino. Et ça la biso bien à plaisir vraiment. Tout à moment la ben la biso il y a sujet la biso il y a lelo o ezabongo actualité zo dominer guerre ya Mama Kalunga na Ansuluzolo. O to mo pe Mike la Duchesse a koti yango to ebita koti yango kaka pona bana pototo ba chrétien ki yepé. Na kina pe to mo pe Mama Impela tout fait tout flamme à le bien au tikate. Tozoe bate to kende wapi lelo Ansuluzolo akotisa ki beauté ya Mama Kalunga na ndenge ya maboke na ndenge ya comédie na ndenge ya bagag mais résultat bomoni soke pesi ni boyebi soke pesi nini Mama Kalunga pe azui mwana ya Ansuluzolo akotisi na kati ya makambo yango azui mwana Ansuluzolo pa kotisi na kati ya makambo yango doyebite ceux qui marambango ezaka boye marambango to anokena ka boye marambango Mike la Duchesse na otako la direct asaki na TikTok alobi place Ansuluzolo azana na YouTube soit azana na Facebook yefo akene na ba horizon mususu yango aye na TikTok azo sala direct na TikTok wana pona kobundisa Mama Kalunga na Mama Impela kobundisa Mama Kalunga na Mama Impela. Mama Impela azaki dogmoni azaki na 2 fois na mbasu awa mais maramo ans mambu Mike la Duchesse a bimisi pour la Mama Impela eza maramo eza grave abi fois bimisa yango parce que trop c'est trop bambasu obiso to yebaki peut-être comme ezara ya ki jalousie ya mutema mabe ya mutazui bakeli inquiète bakeli nini mais pas Mama Impela eza le contraire. Pas Mama Impela eza le contraire en nani Mike la Duchesse a bimisi ba vérité abi mbasu oyo Mama Impela azwaka ya liboso eza po alingaka mwasa batu marié alingaka mwasa batu azaka marié
alingaka mwasi bato azalaki marié yango wana bapesaki ye mbasu wana sikoyo deuxième mbasu na ye eza parce que akutisaki basi mibale bande kowelela ye yango wana vraiment abaki ke moko alobi ke nofo po tozanga yo kaka biso mibale tosala nini tozwa kaka mbasu po tozanga yo biso mibale fo zwa kaka mbasu yango wana biso toloba boye monde yango ya théâtre monde ya théâtre est-ce que baguerre bando zala toujours kaka na monde ya théâtre parce que ceux qui le lo un animal qui le comme c'est la vérité obiso to yebaki te ba fanatique ba o sepesaka biso na ba palais to yebaki te to komo sala ni to komo découvrir ngo pona ba passe na ba passe bozo mi pesa na pesana ba shoko bozo mi pesa na pesana Mike la dichose alobi mutu oyo akokota guerre oyo ya mama Kalunga na mama Impela ayebaki na nzela na ye akutana na ye na nzela na ye akutana na ye toyebi te soki problème yango eza nini oyo komo mata ba niveau boye mama Kalunga alobaki Ansi Luzolo alobi ke ye aza kitoko te mais Ansi Luzolo atala bien mupanzi na ye prière nièce nationale prière so na bosani kombote prière nièce nationale mwana Ansi Luzolo mama Kalunga lobi azwa mobimba na ye vraiment na prière mwana Ansi Luzolo mama Kalunga abi azwa mobimba na ye tango yazo finga ba bana batu tango zo finga ba mama batu tango zo finga batu atala ka pe mupanzi na est-ce que mwana Ansi Luzolo aza kitoko wana maloba mama Kalunga maloba na ngate abi mobimba ya mama Kalunga ezwi pa mwana Ansi Luzolo to yebite est-ce que ezo senga kaka toujours ba guerre ba papa bana bakota est-ce que ezo senga toujours ba guerre oyo eza entre ba artiste na ba artiste bana bakota le to moni bongo Ansi Luzolo pe s'adapter na système wana ya mama Kalunga ndenge abengi mwana ye aza na morphologie na ye mwana aza kitoko te to moni Ansi Luzolo autoza mwana na classe ayi prière tu connais Mémé Kalunga tu l'aimes beaucoup prière parce que si papa je l'aime beaucoup j'ai besoin de voir Mémé Kalunga et comme ce qu'on a comédie mais mama Kalunga to ti ko yebaki a oti ko zala empoisonné awa Ansi Luzolo kaka yo wana obike mama Kalunga azaki empoisonné te kaka yo wana donc ba guerre belé na éviter Ansi Luzolo on doit profiter kaka toujours na pas si mo besoin de ko yo profiter to ndenge nini mama Kalunga to ebike aza mama oyo autaki ko sala école na ye oyo acha Minerva na primo abordable na primo ya C primo abordable primo ya C mais comment on a commis le rôle là batu balobi koto o eza po babotola ki école yango wana ezaki nango poison te o babotola ki école ezaki nango poison te mais hier mo ba signe na poison se manifester ki na nzoto na ye pourquoi pas biso tozolinga kondima ke mama Kalunga azaki empoisonné pourtant hier mo kalobaki yango dernièrement to chokutana mama Kalunga na fikine na sona mama Kalunga alobi ke oui nazaki na poison mais ça va déjà boy mais tout ça le déjà mama Kalunga ye moko poto ça na émission to ye ba si réellement eza pour ba botola ki école si réellement eza poison vraiment ndenge ye moko a publié ki yango aloba ki yango Ansi Luzolo Mike la Dichesse guerre oyo bokomi ko luka e kota eza bien te guerre oyo ekomi ko yaboye malembe eza bien te to luka to sauver culture ya mboka na biso to luka to sauver culture ya mboka na biso parce que mboka na biso ezo senga photos na ba artiste oyo baza na expérience ya musana bango ba oyo baza na amour ya musana bango ba oyo bazate ono koto azo bundisa nani azo bundisa nani non Mike la Dichesse direct ko salaki olobaki ebele obaki pe na ba fan na yo oyo akopekisa yo oloba makambo te ozo bloquer. Oui, on va dire que jamais toucher ma personnalité na bino na ba famille na bino. Mais quand même biso ba pandisango ba auto accompagner ka bino to lobi botia na se.
olobi voir même Mama Kalunga oyebi mwana maloba ya Mike la Duchesse alobi Mama Kalunga oyebi jour osengaka pardon oyebi pai maramba lobaka bato belo bayebi pai wana te vrai combo na ezaka Patrick Mbulu wana vie na ngai vie na biso na ninga balemba wana mobala Mama Kalunga Mama Jolie Kalunga mobali ne wana mon vieux pai Patrick Mbulu na peso mbote Mike la Duchesse chana se Mama Kalunga Mama Impela baza ba ser na yo baza ba ndeko na yo baza pe batu oyo netima ndeko na biso Mama Impela aza ene na yo na monde de théâtre Mama Impela asepelisa batu ebele na série wana yo peut-être wana roya ata na respect wana ya ancienneté wana bochana se ezala te komo misa ba vérité que ba mbaso wana ba bwakela Mama Impela ya kosaka ke o batu balingaka ete non eza batu balingaka ete eza ke parce que ye moko akutisa basi abotola basi batu yango wana batu bakomba bwakela ba mbaso. OK, plus loin encore Mike la Duchesse tambo yaka ba tournage biso ozalaka te biso to mona ka mbala moko bobongiseli biso neti biso ata TV bo amso to zara to esala émission na artiste mo to kutani mususu bo sala ba bilo na bino bo sala wana ba théâtre na bino bo sala ka esali ni to s'adapter pe to tali amso to ngoma be film ngo bimi film to ba sala ki nga nzalaki mais ya ko bimisa ke Mama Impela biso tout na théâtre to yebi yo oyaka na lesbienne na ya simbela ko bilamba oyaka na mwasi na ya simbela ko bilamba na tournage na habité respect yango ya ba fanatiko batala kabino bozo cha yango wapi respect ya ba fano batala kabino bozo cha yango wapi non pas jusque là ce qui bino na bino bomana bolongola ngo libanda ya TV bolongola ngo la TV bolongola ngo chango za la privanta attendez bangole balobaka bocha yango za la privé eza la teke biso to yebaka ba fan la bino to yebaka à tout moment koto nanyo boy koto nanyo boy tocho za la ba matanga awa tocho kuna ndeko na biso cheko tocho kuna ndeko na biso cheko toza suna matanga ya papa na biso doyen papa Kwedi parmi ba ba ya monde a mboka na biso papa Kwedi to kuna no ta papa Kwedi na respect vraiment au papa Kwedi aza ene na bino nyonso na longoli mutute pour série groupe salon et bande ko régner sera de ma boke de chez nous bino boza quitté mais ene na bino kufi pour se concentrer na mamba ene na bino bozo se concentrer na mamba buzo ba la bino nyonso bozo sala wana koto yo boloba boye koto yo bazongisa boye koto yo epesa boye eza bien te to respecter mo wei o aza ene et ko sala bien to sala te que le quoi peut-être tout le monde que to za mbomona na bino ke boza bino ba star papa Kwedi azaki suna succès te bino boza bino ba star bo sa lokola bo négliger bo saboter le quoi papa Kwedi non bo betara tout papa Kwedi bo consoler bana papa Kwedi bo sala ke papa Kwedi bana ndeko na ye bana ne ba sentir que ba artiste ba linga ki papa na bango tant azaki vivant si papa na bango kufi ba artiste bazo continuer toujours ko linga papa na bango na place que ezala ke kotoyo afingi koto alobi po ba fanatique nyonso ba osani ni ba ozala concentrer na ba finga na bino na ba polémique na bino et pourtant ba zala concentrer ba tchaka tamo ba 1/10 na bango soit ba tchaka tamo ba $20 ba contribution na bango pona kokunda papa Kwedi bango ba ozala focaliser na ba guerre na bino bango ba ozala focaliser na buzoba nyonso bozo lexa ba TV o biso toza poso wa mona ngote. Et l'homme on s'appelle Mama Kalunga lobaki abi ansiluzolo ye ami kumi saza mwana poto oui aza mwana poto to ignorant ngote mais qui mwana poto na ye photo mona ke asali pe geste moi caritatif ezala kaka te ansu wala maloba Mama Kalunga yanga te po bino bo interpréter makambo wala baki oh prince ka les parfums de la presse pourquoi yo o tagaki ans na take ans te mais na lobby maloba ya Mama Kalunga a lobby ansiluzolo respect, propriété, amour et ça là que outil poto. Na vidéo sur na déranger na téléphone trop ah. Outil poto, oye na famille à Cheko, au sanini, au présenter bango na sina bolingo ke non, ngamo ya ngai Cheko et ngai ansiluzolo, na tagi bien na ndeko na bino Cheko, moi geste na ngai yango na sali.
Ok, la famille à papa Kwedi. Oye que non, vieux Kwedi, aza vieux nabiso, o aneko sunga biso na conseil na banini, to so pe expérience ya ko sala théâtre maboke, papa Kwedi po ye aza ene na biso. Hein? Et ça la propriété, ça la bien. Moi j'ai ça ndé mama Kalunga lobaki. To za la posa que bitumba guerre ni non. Parce que so biso pe ba fan au total rabino na bandaku. To bito silika na biso. To somba su ba bilo na bino na tête total rasu bilo na bino na tête bo survivre ndengeni bo survivre parce que bino musala bo sala sepelisa biso loko sepelisa biso toza juste kaka na posa ya musala oyo bo sala sepelisa biso ba guerre froide na bino wana loko bino bo sala na bino na posa ya concurrence loyauté bo sala ngo na sima caméra nazo lo ba tant que fanatique ya ba to maboke nyonso. Parce que les gens qui sont fanatiques, ils sont beaucoup nyonso. Donc, les gens représentés, ils sont fanatiques, ils sont dans la télémie. Dans le longo, nous sommes journalistes, dans le longo, nous sommes chronique. Ah, on a fanatique. Il y a Mama Kalunga, Mama Impela, Ansuluzolo, Mike la Duchesse. Pardon. Tous à la concentrer na dei ya papa Kwedi. Neto kunaki ndeko cheko, nebo kunaki ndeko cheko na organisation ya bien. Botika na distraction wana ozo sala bien te wana pona moment o papa Kwedi azana na ndako ne ya malili. Hein? Mike la Duchesse. Oh, mais maman Kalunga tanga na ko bela bambasu na ye. Bino bo l'accès bolingo. Bo chela ga bo wando chele mo ba 20 € na bino. Mais ndeko na bino ti. Soki na ninga famille eza en l'arte. Banani o ba osala ke ndeko na bango azwa traitement. Banani o ba osala ke ndeko na bango azwa soin. Eza bino. Pourquoi na Congo ezalaka ka soki oyede mutu bo beba na ye oye ngai kutu na salela kayo obosani ke tango na salela kayo obosani ke tango zalaki na boye. Lelo yo peut-être olobaki ozana mbongo ozana nini mais lobi na oyebite. Soko bomba qui bien tenenge Redi Amisi aloba bailo kanto je le salue mon vieux Redi Amisi oh déjà on appelle ça bon vent déjà donc bonne chance plein de succès na album na ye oh appelle ça comme musuti appelle ça kaka bailo kanto donc to savourer yango vraiment. Merci de ma featuring union seza na kati wana toyebi ke ozala bien po goga moto na temerité watanabe koza nostra ayembi na kati wana tomoni ba vena biso pepe so pepe manwaku boy yebe featuring za na kati wana là c'est la featuring à deux personnes na pepe manwaku na hérité goga moto na tembe mais banzema musu pe to yoka na biso ngo donc toza na posa ya ba guerre wana te na yaki juste ka kotalisa ba fanatique to tika distraction o ba comédie ba ngba côté biso to côté to za la concentrer na dei ya papa Kwedi biso ba fanatique ba théâtre to tia bomba ba contribution na biso pour na dei ya papa Kwedi eleka bien biso ba ressortissant ya RTNC to za na posa ke doyen na biso ya RTNC azala inhumé na moment mo bowana ya kimia pe na bolingo nyonso na boboto nyonso. Parce que c'est biso to za na RTNC on papa Kwedi to ya na ye to sola na ye papa mo humble après ça besoin conseil va un souvenir mo papa Kwedi na somela prof nanga encadré nanga mo RTNC secret aye petit yo someli nga tendenge nini kende o sombela nga na bité père sko na katsa wa mobula bimati libanda na respect na bimiti libanda na kena somé papa Kwedi sucré na ye na la remettre bisinga merci mon fils. Souvenir à ma lame nazana ouais papa Kwedi yangwana. Nous avons posé que papa Kwedi boy gauche à droite ce qui non. Totika polémique bambando la biso ya chronique to kota makambo wana te ya ba guerre ba théâtre wana. Parce que ngapela ngero ya na tumbi pe pour tumango pe zaka na pe mbora na biso na ngero ya na tumbi pe oyo na roko tumba. Mais naza au milieu du village na déontologie na biso na éthique na biso ndenge makamunyo so etambolaka journaliste kozala parti prité zala toujours na droiture. Merci à abonné biso tout ya Congo Winner Télévision, merci à Mama Kabunch, merci à Dida Lumumba Delix, merci à mon vieux Bruno Lubi Kambongo ya propre.
Mon vieux Bruno Lubiga Mbongo ya propre la personne mbote nous en vraiment merci à tout balingara prince les parfums de la presse journée internationale roi du Congo central autrement dit Moranzambe toza toujours na rata Congo winner ne tout na smartualité toza toujours wana l'artiste Ferrego la paix a annoncé déjà stade des martyrs na ye to luka pe ba poulet na ye poto lobela yango na cadre toujours idéologie et actualité ne la lobara toujours soki nzamba zongi te soki nkolo mokili zongi te tokuta na mbala ya sima na numéro ya sika toujours na actualité na kati ya Congo winner bye. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.